Bokota la famille, bokota awa makambo sur makambo awa dossier sur dossier. Bande konanga ezo sala pasi kaka ndenge ebele ya batu biso nyonso toyebi makambo oyo ekomeli papa chéri Jibe Mpiana. Bande konanga en tout cas eza situation moko ezo sala pasi makasi. Lelo oyo shekisoni songi officiel ba vérité mosusu eye kobima bande konangai ka ndenge boyebi tango matangi yaka ya koloba izalaka toujours ebele makambo ebimaka na oyo ebimaki kala nyonso bande konanga ka nde boyebi babimisaka ngo na ndenge moko ya pasi pe mawa. Lelo oyo toyeli bino ba message ya makasi oyo ebima il y a de cela 2 mois passés ba kebisa déjà Jibe Mpiana pona makambo ya liwa na côté ya bana na ye ba message wana na yebite ye de son côté tiaki yango penza na mutu te to azwaki yango à la légère to abundelaki pona makambo wana to ezalaki ndenge nini. Plus de 2 personnes oyo bayelaki Jibe Mpiana ba message bande konangai avant na kota na mwa mozindo ya mwa dossier na biso ka ndenge boyebi na pesa bino nanu bambote. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne qui songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba nyonso ya sika kande tolobaka na chaîne na biso boyeyi malamu na bino nyonso bande konangai. Kane boyebi bande konanga chaîne na biso songi eza chaîne oyo toyaka kopesa ba information, toyaka kosalela bino ba analyse na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. En tout cas na yeko sensibiliser bino soki boza bato liboso boza izambala liboso plutôt ya kota na chaîne na biso ya kisongi officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo massivement bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka que à chaque fois que kisongi officiel au banotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya malamu. Bobo sana pete la famille ko salela biso ba partage biso tolingaka ba partage na bino to sepelaka pe na ba partage na bino. Ba partage na bino de salaka te vidéo na biso etambolaka de pesaka biso pe makasi ya okende surtout kolukela bino ba makambo ya kitoko pe ba makambo ya malamu. Voilà. Lelo toyeba ndeko nanga ka ndenge biso nyonso toyebi makambo ya liwa ya mwana ya Jibe Mpiana. Kolala kolamuka toya baye kopesa biso information que non mwana Jibe Mpiana akufaki na butu. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des 3e jambe qui mobile esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, quand ndenge boyebi, la santé n'a pas de prix, bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, mutu moko te aotikala ko bate la santé na yo te. Yango ezalaka toujours ya mutu ya en tant que mutu, omoni ke santé na yo eza bien te. En tout cas, benga gavker na lombangu aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko.
Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike boza ibele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kane to yebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli ebele ya bato bandeko nanga kande boyebi basi bakufi baza lisusu na biso te mais soki yo lelo nzambe asali yo grâce ozo célébrer anniversaire na yo en tout cas komisa nzambe tombola nzambe de l'autre côté célébrer pe anniversaire na yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na mokolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande to yebisaka bino tango matanga yaka e yebisaka mutu te kino lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende pa bakingandi matanga yaka na ndenge nango na cadre nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel na équipe mobimba to ye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bazolela papa akufi, mama akufi, tata mwasi akufi, mama kulutu akufi, toye penza ko présenter ba sincère condoléances. Voilà la famille sans plus tarder, lelo oyo toye libino histoire ya liwa ya mwana ya Jibe Piana. C'est connu de tout le monde, mwana ya Jibe Piana na kombo ya Océane Piana oyo azali susu na bisote akufaki à l'âge de 27 ans. Pour na bandeko mosusu o ba yebite alukufaki na âge ya 27 ans. Océane abandai koyemba kane boyebi papa na biso Jibe Piana papa chéri ayembaka Océane pe de son côté abandai koyemba meye abandai koyemba ba musique profane te abandai koyemba ba musique gospel wana penze zaki banzembo na ye abandai na ye koyemba azaki na ye na va kitoko yaki kosala ke kandenge mutu nyonso abimaki akende kosala ba makambo na ye na kozonga mutuka eye etuti ye tango mutuka etuti ye tutaki ye mabe makasi na kotuta ye mutuka oyo tutaki ye mutuka ekimaki bayaki ko découvrir mutuka na parc moko mais chauffeur azalaki te yango ye kotia mwa bato ebele bakomi ko suspecter ki ekoki kozala peut-être mutu moko ayebi akanela papa chéri yango bandolo ba peut-être asala mwana na ye mabe bato mosusu peut-être mwana na ye azalaki na ba makambu yango bakendaki penza kotuta ye chauffeur wana akimi parce que soki ezalaki ke kotuta ya erreur ba chauffeur ebele bakimaka na bango te surtout na ba mboka neti ba poto France bongo ba loi ezalaka ebele eza ebele soki oyebi ke otuti na yo mutu na erreur ya ye moko en tout cas kende yo moko komitika na police tomona kango ata na ba Afrique du Sud omona mutu atuti mutu akufi ok yo moko na police surtout ce que yebi ke eza erreur na ngate okende na yo na police pour que police ebando landela yo te parce que ba caméra ezalaka partout. Alors ce n'est pas le cas avec mwana ya Jibe Piana ye bayaki kotuta ye chauffeur akimi na kokima wana nde bakendaki ko découvrir mutuka ya chauffeur plutôt na parc moko ka na France kuna nde bakendaki ko découvrir mutuka mais chauffeur batikala komona ye te. Alors la famille eza na mwa message moko oyo ebimaki bapesaki papa chéri bayaki nango sur les réseaux sociaux message wana lelo oyo bakomi kopesa Ken Piana raison ke apesaki message ya solo pona bana ya papa chéri tolanda nanu message ya Ken Piana et après tokozonga pona ko continuer analyse na biso parce que message mosusu ezali tolanda nazali mutu oyo namona ka révélation soki nzamba tindinga na message na kopesa na ala kopesa na bisaki ba biro papa chéri bosala attention na bisaki na quelques musiciens na sitaki pe bana ya papa chéri liwa oyo ezali koya mabe bandeko Zule makufaki na likolo Sege akufaki na accident bino bozozwango neti maseki yango nazoloba Congolais nyonso tu oyo ozwa occasion ya kolanda Ken Piana il faut bosalaka attention mingi na ngai naza mutu na bino ya kosalisaka maseki te bandeko na ngai naza mutu na bino ya kosalisaka maseki ata muke te bandeko na ngai
naza moto oyo akosalisaka maseki te. Nayebisaki bino après kokunda Zulema lisolo mosusu ya mabe ezali koya. Natangaki na bakombo ya bana. Na bandi ebele ya bato touti koyoka Ken Mpiana ye mpe azalaka moko ya ba chroniqueur ya YouTube. Quand ndenge boyebi bandeko nanga apesaki na ye message concernant papa chéri kama makambo ya liwa parce que biso nyonso toyebi Sege Mignon akufaki na nzela kaka ya accident. Tomonaki papa na biso mosusu soki zule nani wana mwa kombo ekimanga yepe autaki kotika biso et maintenant eza mwana ya papa chéri propre oyo akufi. La famille situation oyo eza kaka pasi pe mawa. Na otiela bino mwa image moko boye photo moko boye plutôt ya prophète moko pe ayaki na message apesaki batu ya papa chéri kana makambo aliwa mais hélas il y avait ba réaction ya batu o basalaki bino moko boyebi ba congolais ne bayaka na ba réaction mais lelo oyo situation wana ekomi ko s'accomplir. En tout cas na otiela bino photo totanga message ensemble. Voilà. Totanga na no message ba écrit eza mwa mike na komeka kotangela bino ka ndenge zalaka na ndenge moko ya malamu. Voilà, totanga o ezalaki nde pasteur Guy Roger Bolamba. Alobi boye, bonjour la famille. S'il vous plaît, il faut beaucoup de prières pour ces groupes des BCBG qui est de nouveau menacé par l'esprit de mort qui poursuit l'un des plus grands staffs de JB Mpiana. Je ne cite pas son nom, mais prions seulement. Toyaki komona réaction ya ndeko na biso moko na kombo ya El Lucas. Alobi pasteur Guy Roger Bolamba. Yebisa Nzambe alakisa yo nanu koma pauvreté ya famille ezouta wapi. Tika Nzambe kimia un aventurier. Kaka ye moko lisusu aye pasteur verrouille page na yo aventurier. Et après, toyaki komona message ya pasteur Guy Roger Bolamba ayaki ko répondre aye merci beaucoup mon cher. Na bandi ebele abatu toutu koyoka wana ezalaki pasteur apesaki message que il faut ko sambela makasi pour na groupe ya BCBG ya papa chéri parce que esprit de mort et bandaki kolanda de nouveau groupe wana. Quand ndenge boyebi ba message oyebi maka surtout na communauté congolaise la plupart des gens bazalaka dessus na ba comportement ba pasteur congolais ebele. Alors eye ko sala kende kona biso oyo a monaki message réaction na ye ezalaki ya mabe ayaki ko répondre pasteur oyo amonaki message concernant liwa na groupe ya BCBG mais lelo oyo tala makambo ekomeli JB Mpiana. La famille ezo sala pasi pe mawa pasi ya makasi nayebi bandeko nanga douleur ya kokufela nga na obetela bino lisolo awa na kufela papa ezate kokufeli papa oboza pembeni te kokufela papa oza musika mboka mupaya oza oye kutu sika na mboka mupaya ozo bunda nde papa ye kosala nini papa ye kokufa. La famille ezalaki facilité mosusu ozo ndima ke papa akufi na ta wana pena zemi ata koloba ke non moyen na kende kokunda papa ezalaki te parce que naza na zemi o mitu na Nzambe ekozala ndenge nini mosusu o ndima papa akufi mosusu o ndima na yo te o kanisaka ke no bazokosa yo et surtout baliwa neti liwa ya mwana ya JB Mpiana ndenge akufi eza liwa moko te ke no mwana belaki baliwa oyo ezalaka ta compréhensive na loba liwa compréhensive ya koloba keno muto abelaki oui eza liwa moko okoki koloba abelaki ba docteur ba mekaki nyonso mbongo nini to dépensaki te to bimisa nyonso to zalaki nango mais Dieu avait décidé ainsi mais baliwa ya boye boza na tongo bolamuki bien boyebi ke mwana mosusu atikeli na kotikela papa na bango message ke papa na uzala na besoin ya mwa mbongo moko boye papa ye fin du mois na kozala besoin na nini papa ye boye bosololi
makambo nyonso tu oke oyebi ke mwana nanga ndenge eza boye mwana nanga aza bien mais koya kolala kolamuka ka boye du coup situation ya mwana échanger en tout cas la famille esalaka ka pasi pe mawa na minute oyo naye kosenga na bandeko na biso nyonso totika bamakambo oyo biso bakongolais tozalaka na yango ya kindoki ya kozala soki mutu akufi tokomi kopointe e d'ailleurs eza mutu kingandi ye kutu nde asalaki boye ye kutu nde amataki ye kutu nde akitaki ere oyo eza ere ya babiloko wana nyonso te eza ere tolakisa jibe mpiana mpenza bolingo ya moke te me bolingo ya solo parce que na minute oyo aza vraiment inconsolable la famille parent nyonso rêve na ye ezalaka ke bana nanga bakundanga eza na parent moko te oyo andimaka abanda okundaka bana na ye parent moko te azalaka te parent nyonso prière na ye ezalaka ke bana nanga bakola namona ndenge bana nanga baokola nakunda bango bakunda ngai parent ata moko te akolinga ye abanda okundaka bana na ye te ezosala pasi komona mwana ya jibe mpana à l'âge de 27 ans âge de fleur âge o mwasi nyonso kitoko ebimaka âge o mwasi nyonso deja mibali bayaka akomi kotalela mobali nini akoki kobala ere mosusu aosenga na advise aosenga conseil epai ya papa tala mobali kinganda azolanda nga ere mosusu papa alobi mwana na nga omoni biso mibali tozalaka boyeboye âge oyo mwana asi a planifier futur na ye aomimona déjà ke nga dans quelques années nakozala futur milliardaire mais lelo oyo rêve wana nyonso eya kosilaka boye la famille esalaka mpenza pasi ya makasi pasi mingi na motema ezosala pasi tolakisa mpenza bolingo na kote ya jibe mpiana s'il vous plaît moi je suis une chrétienne mais soki mutu akufeli ezalaka mission nanga ya koya koencourager mutu kotia mutu wana na baprière de votre côté bino pe bootala mama Étoiline Ines TV en tout cas c'est le moment bino pe na kote na bino totia biso nyonso papa chéri na maboko ya Nzambe Nzambe oyo akonsolaka ya solo akonsole ye s'il vous plaît botika bamakam na bino wana ezalaka ya buzoba oyo bobanaka nango keno alekisi ye alie ye botika papa chéri avanda alie mutu te pe alekisi mutu te s'il vous plaît botika papa chéri avanda azolela mwana na ye parce que na makambo déjà ya mignon Saguin boyaki na bacommentaire oyo bondenge papa chéri alie mignon Saguin emataki ekitaki donc biso bakongolais na ndenge nga na komprenaka na nga makambo na Congo batu bakufaka te batu bakoki kokufa te na Congo batu il faut bavandaka des années bakomi banzambe mutu akoki kokufa te na Congo na biso ezalaka et surtout ke baliwa oyo ekomi ka baliwa ya ba accident mignon Saguin akufaki na accident o papa mosusu pe ekomi kokokoma pe océane mpiana pe aye kokufa na accident yango kozala kaka etolobaki nini botika jibe mpiana avanda ezaka ba coïncidence oyo ekomi alors c'est tout à fait normal liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso liwa ezalaka nzela te keno ya mutu moko kaka te eza liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso donc olinga te ata babiso oyo toosala ba émission lelo oyo toyeba lobi na biso te toyeba te oyo Nzambe azoplanifier mpo na biso te mpo na futur peut-être tokokoma ntina ba 80 ans peut-être na ba 75 ans tokufi batu mosusu toyebi te peut-être ka ndenge boyoka émission na nga lobi kuna okufi ezalaka bongo liwa eza nango nzela ya mutu nyonso alors soki mutu akufi tozala batu wana te keno biso tobanda kopointaka batu ye mutu alekisi ye mutu alie ye totika babuzoba ya makambo wana ezalaka bien te na minute oyo toza besoin ya kozala fanatisme ya mutu kingandi fanatisme ya nani eza moma biso nyonso tolela ensemble na jibe mpiana ka ndenge tomoni ba musicien nyonso tomoni penza bolingo ba musicien déjà tomonaki ba message ya bafali pupa ba Weranson déjà en tout cas boyende ezalaka bolakisa bolingo envers collègue na bino eza kokufela mwana eza teke no papa na yende akufi mais eza mwana na ye makila na ye bandeko nanga en tout cas tolakisa penza jibe mpiana bolingo nazali mutu oyo namonaka révélation soki Nzambe atindi nga na message nayaka kopesa nayebisaki babiro papa chéri bosala attention
nayebisaki na quelques musiciens nasitaki mpe bana ya papa sheri liwa oyo ezali koya mabe. Bandeko Zulema akufaki na likolo, Sege akufaki na accident. Bino bozozwango neti maseki yango nazoloba Congolais nyonso tu oyo ozwa occasion ya kolanda Ken Piana, il faut bosalaka attention mingi na ngai. Naza mutu na bino ya kosalisaka maseki te bandeko na ngai. Naza mutu na bino ya kosalisaka maseki ata muke te bandeko na ngai. Naza mutu ya kosalisaka maseki te. Dayebisaki bino après kokunda Zulema lisolo mususu ya mabe ezali koya natangaki na bakombo ya bana. Voilà, nazongisaki lisusu Ken Piana kandenge botu koyoka ye lisusu. Donc eza ba message pona ko comprendre kaki non makambo nyonso elekaki nzambe ye moko a planifiaki. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ebele ya batu tobosana kana biso. Ebele ya batu tomonaka na biso kaka ye moto alekisi ye te. Ezalaki déjà liwa nzambe alakisaki mais batunde bazalaki vigilant te. Tokoki kolobango ka bongo. Babilo mosusu omonaka message ebimi mosusu bozwi yango à la légère. Mosusu bokoteli yango na mozindo te. Bato ebele mosusu tosalaka bongo. Voilà, bon excusez biso moi makele la mwana tala kaka mama songiso yo officiel azana mwana bino moko boyebi mosusu osala émission mwana pe abandi kolila mwana pe akomi kotungisa donc mosusu ezalaka ka bongo bo comprendre choix ezate eza musala nazo obligé kosala ezalaka bongo mosusu nazana muto kosunga ngate papa ke musala na système moko tokos na ndenge moko ka bien voilà yango kana bando loba Dieu parle toujours tantôt d'une façon tantôt d'une autre yango ezalaka toujours malamu soki nzamba lobi message ebimi en tout cas ezalaka toujours bien ko jouer un message à la légèreté yo sambela ezala message ya malamu ezala ya bien sambela soki eza ya malamu zwa yango ndimela yango mais soki eza ya mabe boya yango yebisa nzambe message onga na boyi eza bongo biso ba congolais mosusu tozalaka soki message muto azweli yo vision omona ye pa komi pasteur ye pa komi prophète komi nini tozalaka mwana mwa ba comportement bongo mingi makasi yango ka message nalingaki na transmettre na ndenge moko ya bien ba condoléances na papa chéri nzambe alola apesa bino makasi bye bye et